Bonjour, bonsoir, bon après-midi. Ça dépend à la ère à laquelle vous êtes en train de nous regarder partout dans le monde entier à travers votre chaîne Eco RDC avec cette très belle émission qui est présentée aujourd'hui par votre humble serviteur Vini Mbouya, l'espéré de Diende Karnaïb Sarbino, appelle-moi Mister Tokos Petit mais Kostondetskar na film à coup quitté. Donc voilà, je dis un grand merci à toute l'équipe technique qui est là aujourd'hui avec moi. Pourquoi pas de dire un grand merci à vous, Peggy Walungwa, la personne qui est derrière la caméra. Et je dis un grand merci à le papa le plus secret du monde, papa Jean Thibault Thibault. Et pourquoi pas à ma conseillère privée Sandra de Jésus Mouilou. Donc je dis un grand merci à tous nos fidèles abonnés, en tout cas la confiance pour Pesabiso, Tour Salara, Moussala, Ndenge et Sengeli. Donc voilà, je profite à l'occasion aussi de lancer un petit message à bande de la Bisso et Yom en Belgique, aux en Londres, en France, Suisse, partout dans le monde entier, yeba ko respecter la geste barrière. Quand je parle de la geste barrière, Isako Zana a petit dollar ta cache nena au Loranga, éviter bambote à maboko, respecter distance il y a 1 mètre parce que beaucoup de coronavirus et zotambola yango mote kasi mutunda zotambusa yango donc sala lokola nga po obatela yo moko obatela ndeko na yo obatela ba nyonso tu baza pembe na ondenga Vini Mbouya na batela ka batutu bazala pembe nanga. Donc voilà, comme vous êtes en train de remarquer que je suis pas à la maison, je suis précisément là où binonyo surtout pour le carabo découvrir ndengeni mamango les karandengeni ba vivre ndengeni parce que il y a beaucoup de gens qui disent que Awa Ezalara Sodome et Gomorre. Donc voilà, n'a eu que profiter à l'occasion et remonter à Banderolanga, tout mes ça la partage, tout mes solo. Donc voilà, et bientôt là, je serai déjà ensemble avec mes frères et sœurs. C'est avec eux, on va essayer quand même de parler. Donc voilà, et je dis un grand merci à Junior Madidi le célèbre. Et pourquoi pas de dire aussi un grand merci à Yves Mosengo, papa na Britannie le belge. Donc merci Nabino Toubaye, Bozo Tala, Vini Mbouya, Rande Nebsa Gibino qui est aux Anarkati ya Paka Djuma. Donc Paka Djuma Oba, musicien Nyos aussi Bayemba, Paka Djuma Oba, Toutou Balobelara. Donc voilà, aujourd'hui on est là sur le terrain Narkati ya Paka Djuma. Toro Lukato découvrir pourquoi ba musicien Bayemba Paka Djuma. Pourquoi Paka Djuma, Paka Djuma, Paka Djuma, le Bamara, Paka Djuma, Paka Djuma. Donc voilà, aujourd'hui on est là. Tomeka Koyeba, Kombo Nanan, il y a Paka Djuma et Uta Wapi. Et Batu va vivre en Arcas, il y a Paka Djuma, va vivre en Dengenini, va Menaravina Bango Dengenini. Donc voilà, c'est grâce à cette émission nous tozo découvrir Yango ensemble. Donc tu continues toujours à s'abonner massivement à Eco RDC parce que Marambole Kana Eco RDC c'est nulle part ailleurs. Donc chaîne mon côté Ezali Kaka et le Kola Eco RDC. Donc voilà, là je suis déjà avec un frère Oyo Aza Mona Paka Djuma. C'est-à-dire to solana ye to mekakoyeba ndenge nini makambo elekaka na Paka Djuma. Donc nde bomo na pembe nanga na jeune garçon mo raza wana nga na yebi nanga ye mais na olinga bino moko bo découvrir ndeye so raza nani kombo na ye nani parce que nga na yebi nanga ye donc voilà. Bonjour ndeko. Bonjour. Ouais, bah la biso siko partout dans le monde entier à travers chaîne Nabiso Eco RDC. Est-ce que koyi komeka koyeba sa bat bota la biso kombo na ona nani? Kombo na Mandela. Kombo na Mandela. Mandela ozamu na Paka Djuma. Mwana Paka Djuma. Botami na Paka Djuma. Na botami na Paka Djuma. Ozokola na Paka Djuma. Na kola na Paka Djuma. Mandela yebisa biso na kati ya Paka Djuma. Yo sala msali na kati ya Paka Djuma. Tokumba mutuka na biso déjà campagne. Mais naza sivo kana pale banda makambo ebandi tozana na biso ya bandako. Yo makopo mona kinde na usala wana. Mais Mandela, bate belé balobara na musika ki na kati ya Paka Djuma, bana mibala Paka Djuma baza ba voyou, baza miyibi, baza ba kuluna, mais ngamo bon, nga na le bate monage na ngamo depuis na Paka Djuma na mo na ngam tamena senga te eloko te, mais elo ni ko na bande ko tu balobara ki bana mibala Paka Djuma baza miyibi, baza ba kuluna et tout. Baza na bangi bili me baza ka mupanjo te baza mupanja kawele. Kawele ndeza. Ezali kologo. Ezapeka na kati ya Paka Djuma. Libosa terre. Siko Mandela c'est selon histoire ndenge oka histoire parce que ça mona Paka Djuma kombo ona ya Paka Djuma et uta wapi nanu na ebita oyebite do yo botama déjà kutana ka kombo Paka Djuma kamba moko Paka Djuma. Mandela oza père de la famille oza papa ya famille oza na mwasi na bana Mwasi nanga azawana oza pe na mwana na pe na mwana yo wana tokomona bango si c'est possible je sais pas Peggy Walungwa to mona mwasi ya Mandela na mwana ya Mandela mwana ngo kitoko ya Mandela félicitations bien ni mwindu mwana pembe boye yo mwindu mwana pembe boye Mandela taka yo mo wibi oui bonjour maman. Bonjour. Ouais, toute la caméra et comme bonani Tabita. Tabita au mwana yo
Yo Madame Mandela? Bovani na paka juma. Tofai na paka juma. Yo po botab na paka juma. Te. Oya. Na ya koya. Mutamema Mandela? Libala ra Mandela mutamema. Yo za mwana commune. Matete. Tabita meka koyebisa biso muke lelo to kaka paka juma ezalaka Sodome et Gomorrhe. Balobi na paka juma soko koti en tout cas mutakobika te parce que paka juma presque basi nyonso tu ya paka juma awa baza basi balukaka mbongo baza bandumba mais ngana kamoke yo za siko na jona yo po sala kopa ngoto nde nga sala kopa ana te sala kopa ngoto entourage no bat basala ngo baza bat basala ngo bazali yo tango mona bat ba sala kopa pour l'entourage na yo tant que moi c'est libala conseil nyo pesa na bandeko moi na pesa ba conseil za depo de ba mesana vie na ba ko basala ngo pona bon ba mususu baza étranger ba uta ba mboka baya koluka mbongo po ba mema so ba sombilo na ba ba memi mboka po ba mama na ba koluka mbongo uti étranger koluka mbongo fo luka kana nenga kindumba meka site kopi nyoso ka ngwana siko ti bayaka awa bayaka bango moko uti mboko yo na paka jumo zindaku bieza na bato oyo bazalaka déjà contact na bango so baye ba orienter bango te ezake so ba uti mboka baye bazwi ndaku ale bakomosa kwa place ozo ndako eze belé na kati ya Kinshasa pourquoi bango ba préférer ka paka kasi koto mbongo ekotaka mingi eza ba mongo kaka so yo ze colonie nga za bandundu kabwana oyebi bandundu eza kabwana yo siko oza nani mumbala ya pai ya na boss pour comprendre tabita azali mumbala maebite soki eza epai voilà siko mumbala ya mumbunda bambala bambunda mpe bazalaka siko neti yo moko lelo ndoza wana na bandeko basalaka kopo wana so lelo moto amonani osunga bango apesa bango mbongo basala commerce to basala eloko moko oza sûr que so bazwi mbongo wana baotika kopo wana bon na nanga sûr te nayebi te wana ya nde shwa na bango nga nayebi te bariske ni bakutana nango ana kati ya paka jume pa mibali oyo bayaka envers bango papa makambo wana nga nde nayebi na nga te po tozala na bon place mo te makambo akutana ngo na butu moye nga yeba te mpo nga nalala na ngai tosololaka même bien mais tosololaka ndeti na banani na bato ka tofe na bango ka voisine yo mibali osola na bango bien okopesa bango ta mbote tangelanga ta bakombola bon napesi eyenga mbote napesi mama mbote fati donc baoyo kaka baomona nga napesi bino bambote makasi siko mpona bato babangaka kofréquente paka juma bato balobaka so oye na kati ya paka juma okobima te basi bakangaka mibali awa mibali ebele bakota baki mario c'est vrai bongo eza bongo basukola bango na bassin sokola papa yo mpo sukola Mandela na bassin sokola papa te c'est ça non kote badouche eza te sikoyo tosokolali na sokola papa kaka sikoyo soki ndeti etant que mwana mwasi okosenga na gouvernement congolaise eseyela biso nini na kati ya paka juma nini oyo gouvernement congolaise il faut emettre en place na kati ya paka juma pour que pepe paka juma mpe bavivre lokola bato nyonso tu bon nde eza boye awa na Congo nde toza na paka juma awa fopo ye moko amona makambo oyo ezali awa na kati ya paka toza na badouche te bapompe ya malongo eza te bandako kaka ya batoli soki batoli na bacarton aya kobongisela biso baplace oyo mpo toza bien te toza ntouffement makasi bamaladi yango ezoya sikoyo ekozwa biso te ndenge nini mpo toza mpenza ntouffement makasi mais ndeti na paka juma awa corona eza te ezali corona eza mais yo oza na cache nete tala ndenge naza te naza nango mais sikoyo naza nde na liboso ya na bon pembeni na ndako mais pembeni na ndako ozobosanaka moto mpe aza pembeni okoza mpe na corona nabosani nde nabosani nde voilà merci Tabita merci vraiment nzambe abatela yo toza toujours ensemble to continue na lisolo na Mandela yaka nani pardon yaka nani Mandela tosola na moke Mandela est-ce que okoki komeka présenter biso basere oyo tokosola na bango pour que toyeba pourquoi basalaka vi wana okomeka olakisa biso bandeko wana basi nakoka te bango babatoma minoko fort te donc biso moto découvrir na ndenge na biso voilà est-ce que okopesa 2 personnes trombote siko baotala osiko 2-3 personnes oyo baotala osiko opesa bango bambote napesa bango bambote bango nyonso tu wana opesa bango bambote wana kandi batelemi wana napesi bango mbote
Ouais, merci Mandela. Tu vas continuer au Tambola. Donc voilà. Peggy Walungwa, merci à vous. Merci aussi à Papa JTT, Papa Jean Tubo, Tubobois. Ndega Boebi, histoire à Paka Djuma. Ba musicien tout ba yemba Paka Djuma. Ça dit Paka Djuma et le Bamaramar Kassi, Nandenge Moro ya Rosaranate. Voilà, les lots aux autres découvrir pourquoi Batbalobela Paka Djuma. Bongo, pourquoi Paka Djuma et Kenda na réputation en Amabe. Donc voilà. Ah, toza liboso ya ndaku tokoluka tomeka solana bandeko na biso ya basi tomoni ser na biso azawana mama bonjour. Bonjour. Nga kombo nga vini hein? Oui. Nga kombo nga Ser Belami. Ser Belami on a kombo kitoko. Olobi? Oza kombo kitoko. Ça va. Kitoko hein? Oui. Siko tala caméra, batu ba tala biso siko partout dans le monde entier. Ba tala biso bisika nyonso tout. Tolito ye ba Ser Belami, o vient na kata paka juma. Oui. Oza mona paka juma. Te. Oye koya? Siko na kata paka juma sala musalani. Na te kaka. Ote karani. Pondu. Te kara pondu. Ser Belami. Mais ga koyebisa biso nano. Pourquoi réputation ya paka juma et kenda na ndenga mabe? Réputation ya paka juma bato babebisi yango biso kaka batamboka. Batamboka na ndenge bauti mboka baye awa réputation na biso nyonso. Na biso bato toyebi vi wana te se nini ebebi totoyeba te na condition mpo bango bauti mboka bayende koluka biso nde toye koluka te tobotami awa babeli na biso yango oyo mais basangisa biso nyonso réputation na biso se nini ebebi. Siko kombo wana ya paka juma euta wapi bana nde bapesa kombo wana paka juma wana na koko oyeba te ata histoire po tuna te jamais. Siko tango yo monaka bandeko nozaka na bango basalaka vi wana yo oyebisaka bango nini? Eza vi na bango yo kopekisa bango na ndenge nini eza vi na bango bamesana bauti bamboka bayende koluka moya kopekisa bango eza te yango wana ti ba difficulté ni bozana na kata paka juma ba difficulté ba passe ni bozana na kata paka juma o lelo ko yiko yibisa na gouvernement congolaise s'il faut ba porter quelque chose donc ba sunga bino yo ko yiko senga nini tozangi ba toilette tosokolaka na bassin ba toilette eza te tosokolaka na bassin esika tozovanda eza salite tosumba na chasse tobwaki tobika bien te tozosouffrir wana chaque jour kokanga biso tozobika pe mabe tozolia pe mabe tozomona nde souffrance na biso na bana te bino bozomonaka biso kabo. Voilà, merci Ser Belami. Sikoyo nayebi te est-ce que okoki kozala na conseil moko oyo to liloba moko koyi koyebisa bato nyonso to batalaka oyo bayokaka basango paka juma na mosika parce que baloba na paka juma so moto akoti awa bima te donc nga pene nayeki nayebekaki so nakoti awa na babima te donc naotikala awa na pale moko awa donc nde nayebekaki ezalaka bongo so moto ye na paka juma obima te ceque yo koyebisa na bandeko wana nino bakanisaka bongo moya kokonseye bango eza te bango bamesana okonseye bango ndenge nini soki okonseye bango bamona lokwa mutu pamba baoyokela o te moya kokonseye eza te eza vi na bango bamesana. Siko est-ce que nde bosola na bango bongo oyoka mpe babetelako mpe ata masolo ya vi na bango nde basalaka oui babetelako baza mpe na badifficulté bakutana nango ndeti nini badifficulté eza nini neti bakenda banzela butu bakutana na bariske basoda bakuluna bayanke babotola bango biloko baza ebele na bariske oyo bakutana so baza bato moko ya kososola me basosola deja na vi oyo bakenda ntango bakutana na bariske ebele neti yanke oke na saki boya kati yo me bango mpana bango esosola basosola te sikoyo basala ntango basala cope wana baganyaka bacombien babima na mibala wana bacombien bapesaka bo bacombien Ser Belami bamontant bapesaka bango bacombien s'il te plaît tomeka osola parce que nde tozawa totala masiko so oza na ndeko moko aza na poto yebaki nde tozawa aotala biso sikoyo yo meka oyebisanga bamontant bapesaka combien mpo babima na bamisu bapesaka bango ba 2000 bamisu ba 3000 bamisu ba $5 kote mosusu bamisusu bamesani awa ba 3000 ba 1500 mais balobi mpe bapapa batikaka bamama basala misala na kati ya paka juma omona mama aza na ye na papa na ndako mais papa atikaka mpe na palais acede mama mpe na plan mama asala ne cope na ye c'est vrai oui mais mpo na nini bongo oyebi te papa misala eza te papa amesani kokotaki mario olingi mwasi na ndumba osani osipo te wana oyoka tabita ndenge abiki mario donc mingi ezaki mario oui donc voilà
Un grand merci, Maman Bellamy. Ozana Batumi Sato Kope Sambote. Oui. C'est là 2-3 personnes. Napesi ser nanga Mima, napesi Tabita, napesi Véro, batoto vandi ba na quartier. Est-ce que au monde ngande naza nazanden? Ozana na casse. Nazana kashne hein. Bon yozana moto. Ezana ndako. Mais izana ndako bosani ke moto zane pe pembe na ko peso coronavirus. Na bosani te. Et bon sikour là tsango te pona. Na bande ko sokola. C'est comme si bino bo s'en foutait bo betango kara ke malade ezate. Te malade ezali na bande ko sokola. Siko ta na silisi nde yango babengangi na zona lata, yango siko baseni babengi ngani. Et ça là bien, so c'est protégé. Omi batela po batela bandeko tu baza nzinga nzinga na yo. Obota? Abota. Ozana bana combien? Mibale. Ozana papa na ndako? Oui. Il pas kota ki mayo? Te. Yenda kota yonde. Voilà, merci. Voilà, c'est un peu ça. Merci hein. Merci Mère Bellamy. Toro solo là. To solana na mère na habité parce que na moni ya zota la biso pe mo trop na ndenga songi na habité mima na habité non nazo comprendre que ndeta na maramo is plus profond ya mozo linga plus to faire na parler je sais pas bon tokota na kati tokota to solango voilà na habité pegi olunga so kuna lumière isa c'est bon pegi olunga ça va. Bonjour maman. Bonjour papa. Nous sommes en direct de l'éco RDC. Bandeko baota la biso partout dans le monde entier. Nga kombo na vinimbu ya boyo kombo nani? Kombo na mami. Kombo na mami. Mami na yebisa biso nanu. Na kati ya paka juma. O sala musala ni. Papa na kati ya paka juma awa misala to salaka awa misala moko bosoto. Ndeti musala nini ya bosoto oyo sala? Ndeti musala ni ya bosoto yo sala na kati ya paka juma. Misala ya bosoto ndenge nini mabala eza te bato o bautaka mboka toye awa na mboka paka juma awa mabala eza te moto na moto awelisika asala nini mosala ya ndumba komi mpe ezosalema en plein air na miso ya bandeko na miso ya baleki na miso ya bayaya banini ezopesa biso soni makasi. Vi na biso eza bien te tozo souffrir makasi na mboka paka juma. Bon, ndenge pe tofandi awa banda likambo oyo eye toza na biso mal à l'aise makasi. Kolia ekomi mabe banda kokofuta ekomeli biso pasi. Bon, tokomi na biso ka aboye. Mibali yango bayaka kopesaka biso ba 2000 ba 3000 bakomi ka 1500 3000 francs 2000 francs ekoma ata 5000 te soki moto oyebisa bino te 5000 azokosa po mboka ekomi na pasi makasi toza isu na eloko te ndenge toza tosouffrir makasi lokola biso bato tobimaka butu kotambolaka ba 24 ba bon marché banini baruleri kuna balingwala kuna bakabamba tosouffrir makasi po tokutana na bakuluna bayanke babetaka biso na butu babotolaka biso mpe bambongo tosouffrir toza vie mama nalobi ye mamami na ntango oyo osali déjà mosala wana je suis sûr que ozwa déjà fond mais pourquoi pas ochanza ta cop okoma oteka ta koteka ya pamba pour que lokolo esape ata bana papa eloko eza te tozwaka bafo te mpo tozwaka ka ya mwa moke ya kolia elo soki toza na eloko nde tokokontinue su mosala oyo te soki toza na bamwa moye ya bien tokosala mosala pasi oyo te tosala mpo mboka eza pasi makasi soki oluki eloko ozwi okozongela esu na bosoto te soki omoni te tozokontinue kaka na mabe boye save ke toza mabe toujours mabe likolo ya mabe sikoyo badifficulté ni bokutana nango mpa mibali oyo bayaka pembeni na bino ntango mosusu mobali akolinga yo azwi mbongo apesi yo asisi kosala wa bozo babotoli yo mbongo wana abeti yo akei atiki yo ka wana soki oza marke sasa kokata okingo mpo ake na ye mingi toyokaka ke bamakambo olekaka na kati ya bandako awa place yo eza awa elekaka nango awa c'est vrai ou pas libanda eleka mingi libanda mpo ana bandako awa ndenge naza na bandeko na nga boye soki oye kosala bozoba ana bengi bango bakoya bakobeta me tokutanaka na bango mingi libanda bisika totambola sikoyo tosola nanu mwa moke mamami ntango coronavirus ezalaki te bobande kovivre ndeni ana kati ya paka est ce que bato bando ya mpenza avant baconfinement parce que lelo moto na moto aza na ndako
nayebi te vie na bino na ndenge ezalaki liboso air malade ezalaki te na sikoyo bozo vivre ndenge nini tovivre pasi mibali baoyo alisu te mibali baoyo alisu te ndenge babanda koya kotambolaka aye obengi ye aye bayaka lisu te okobenga mobali yaka o mama tokomi na maladi na boye aleki na kei se mobali oleka na mwasi nayebi ne bofingaka basi ya bato soki mobali azoleka na mwasi kota bazamba witi kuna soki boza mibale yo na mobali na bozotambola bakangi mobali batikali na ye yo mwasi okei soki omeki koloba na momana basi bakobimela o babeti yo basali yo mabe bakanga mobali mpona bakanga mobali mpo bango na mobali wana batikala barenya na mabala na butubutu soki baza basi 5 bakorenya na bango ti nyonso 5 esili nsima nde baye kopesa mobali nzela akende wana na mbongo ya mobali to bango moko basepe ya mobali so mobali aza na mbongo so mpe mobali aza na mbongo te mpe ake na ye batiki ye ake na ye mama lelo ndenge ozalaka boye est-ce soki moto moko amonani siko na bandeko to baotala biso abi te nga fo nasungaka mama wana natali ye epesi nga mpasi fo na ede est-ce soki bapesi yo mpena quelque chose oza sirke otika vi yo nakotika natika te nabotama nango te nabotama na vi oyo te nabotamaka nde mwasi ya libala komi mpe nzambe asungi nga apesi nga mobali te yango wana naza na se ya pasi oza mpe na bana naza na bana 5 baza mpe kaka awa bango nyonso bango wana d'accord mamami sikoyo lelo bato baotala biso babanga koya paka juma nde biso toyeboye toyebake so toye tobima te awa na paka juma bato bakotaki mario awa na paka juma eza ke mobali afani na ye na ndako mais abimi libanda atiki mwasi akota na palasa ne mosala na ye est-ce que c'est vrai ou faux ezalaka esalemaka mobali aye akota na ndako ya mwasi afandaka mwasi mpe so ekomika 18h soki mwasi aza na mwa mbongo akopesa mobali na tata 1500 aki ofanda na nganda moko boye atikeli mwasi na nzela mwasi aluki mbongo ti ekomi 23h to 1h aclotire asokoli aye alali mobali paye akuti ye balali sikoyo okoki kosenga na gouvernement congolaise nini est-ce que basokipaka mpe na bino est-ce que boza mpe na association moko boye ya bino basi bosangana oyo bolukaka mbongo mpona batraitement mpona mambo ebele ezalaka mpe wana makambo wana nayebi yango te papa wana toyebi wana te toyebi ka pasi oyo biso tozomona oyo ya bagouvernement wana tokoyeba yango te mpo toyebi mpe makambo elekaka te cache te na oyo eza yango wana nasoko apparemment bino tu bolati yango te tolataka so obimi libanda olati yango mpo noki bayokanga mpo bakangaka kote na biso makasi omibatela sikoyo kosenga na bandeko baotala biso kosenga na bango nini oyo baotala biso kuna bayoka biso ka mawa basunga biso kaka bayoka biso mawa batika biso boye te mpo soki tozaka na se ya pasi boye ekozalaka pasi mpo na biso mpe tokobanda osekama na bisika mosusu so moto alinga contacte yo est-ce que oza na numéro ya telefone so moto abi te nabenga mamami mpona aide mpona nini numéro ya telefone eza naza telefone te mobali moko abotolanga telefone kaka na ndako awa so moto alinga azwaka osala ndeni ayeka na paka aye olukanga kaka awa. Voilà, fidèle internaute, c'était pas vraiment facile, c'est pas aussi facile, mais tozo komeka ko so la mokena bandero na biso. Donc voilà, ndé bozo mona pe na gauche nanga, na noko mo za mpanzi nanga. To meka pe ko so la mo mokena parce que azape mobali, aza mona oyo ava na kati ya paka juma. Bonjour. Bonjour. Tala bandeko ba otala biso sikoyo. Nga kombo nanga Vinimbu ya ebongo yo nani? Komona Kevin. Kevin, oza mona paka juma. Ana mona paka juma. Kevin yebisa biso nanu. Na paka juma na basinda mibali, da Sodome et Gomorrhe. Mibali bayanke bakulu na basi bandumba na ebite eza bongo elekaka bongo ana paka juma pe tozaka ndingi wana bayanke bazali basandumba pe bazali bandumba pe bazaka na paka juma babiva na paka juma bazali pe bakende babongo bashi bazali yopoza no yanke tinga za mwanda sala msani ngai na porteur. En tout cas, félicitations. Nzambe ako pambola yo na musala o sala même la Bible zeb sabiso ke mutaliara na mutoki na ye. Siko oko senga na bandeko ba otala biso nini parce que za pena ba otala biso ko loba moi mbali ona za porteur mais kangami na musala na ye parce que mingi bazo yiba mingi bazo botola mais yo limite na TV ko za porteur. Et là on ko senga na bandeko ba otala biso siko. Bandeko ba otala biso siko na besoin ka na longo na baitu na zanango na komata na pasi maobo ya musala bien.
ebanda mpe osupporte nga mabe pene naza boye pasi elika biso fort mosala eza lisu te banini tosufri mabe. oza numéro ya téléphone telefone nanga bato oyibanga ba mikolo na comprendre ke bato tupu boza bandeko baza baoza bango na nzela ya Mandela parce que Mandela aza moko ya bato oyo tozaza déjà na ye mpe tokozalaka na ye donc voilà en tout cas maman mami merci merci pour notre temps et voilà pegi olungu wana mpe so tokoki kotelema to solo là parce que makambo eza moi ebele fidèle internet bo comprendre biso ezaka bongo eza makambo ndenge ezalaka donc voilà nzambe azala na bino bozotala biso bo comprendre que c'est pas vraiment facile toa na kati ya parka juma donc toa na kati ya parka juma tozomeka kosolola na bandeko nyonso te baotala biso quoi donc voilà c'est un peu ça et voilà c'est pas facile mais on n'a pas le choix tozomeka kosala yango babi aza te donc bo comprendre que toza na kati ya parka juma oyo bamusicien bayemba parka juma oyo bamusicien bayemba parka juma oyo ekenda na basango na ndenge mabe donc voilà yaya ndeyeni bien père nakombolanga vinimbo ya bon komona Jonathan tatouage le rôle à Lil Wayne nayebi te oza artiste oza joueur toza nani nga nayemba nanga me nayemba sikondi mo bayanki ya solo ndeko ba DJ Di Maria nalingaki esala biso na moloko moko na bandeko baotala biso to comprendre ke oyembaka na yo pela basi yo motini na lobo Jonathan sala biso na eloko moko sala biso na eloko moko kozelo mosu nayemba lisu toyoka yo bi oza musicien toyoka mo eloko moko toyoka nkunga Jonathan toyoka eloko moko nani ngaloba mosusu okoloba na yo okolo nalobi Jonathan okoloba na yo mo bi oza musicien sala biso eloko moko pour que to découvrir ensemble na bandeko botala biso Jonathan, Sonia, voilà, merci. C'est bon, pas de souci. Jonathan, on a pas qu'à Juma. On a pas qu'à Juma. Botamina pas qu'à Juma. Botamina pas qu'à Juma. On a pas qu'à Juma. Jonathan, histoire y a pas qu'à Juma. Pour na yomoko. Aux orangonne ni tango ka badalo bara pas qu'à Juma. Toba mission ba mbara pas qu'à Juma. Yomoko tango mo on a pas qu'à Juma. Et ça la ronde. Bon, pas qu'à Juma, elle a mutu na muta vivre na ndenge na ye. Muta poni vie na ye. Donc moni pas qu'à Juma, on a pas qu'à Juma. ena don na bato basala kinduma na mboka na bango po pa ke zalaka boete bato basala kinduma na mboka na bango balongo na mboka na bango nde ba osala ngo siko donc paka ya teke o paka tina se po so mo kuna siko so mo kuna buto ko sa kinduma kuna na se yo ba ba fana ligolo ne boye nde bango basala ba buso bana bango siko lo ba basala buso bana bango na ya ngwana don ebebisa paka juma mobimba e koma ka o paka juma no so mutu basala magambo wana ela mutu na mutu aponi ko sala vine bongo ya bongo mais Jonathan Babina kata paka juma ba yanke pe baza trop elo ni ce que mema ki yanke wana kata paka juma eloko mema ki paka maki yanke do eloko mema lobande eloko mema ki yanke na mo na Congo do ya souffrance ya souffrance ne mude mema esala do mutu ko makulu na aboto la mutu loko ende souffrance ne ya ba bibino profiter so kinoko mo yo luka momi na ya sa balance na bino ba ya bo misi manzaka bino bo profiter bongo c'est vrai ya solo a vérité ya bongo siko Jonathan conseil ni yoko pesa na bandeko basi oyo yebi wana ke basala kopo wana conseil ni yoko pesa nga moni conseil na pesa bongo te avi na bongo bo sala conseil ni nga na pe bongo kuta na pe na baris ba kuta na pe na baris ke o défendre pe bongo nga défendre tango zo mbongo ni nga ali ate ali atende je suis sûr que tant yo moi quelque chose ndeko pa yeda kote obi ba yeda na bongo pe baila ngate ngana bongo to famille bongo basala bakindumba na bongo ba saki ndumba na bazaba mongo pena bafanda kana kati kuna pena na bamboka na kati kutaba do bisika mo bwende bongo basaki ndumba po vraiment ko sabili bote la ba mongo basala buzobo yango ne ba bebisa ba réputation ba mongo nyoso ke so moni ka mongo ka ndumba mongo ka tiele do bongo ni mtu basala buzobo na po ko mabongo Jonathan na moment toza na ngoto en état d'urgence chef de l'état a été kolba ke to en état d'urgence to mi batela pe to batela entourage na biso
enetika yo milingi tozomibatela te depuis nayaki awa namoni yo ni na kashne namoni yo ni na vende namoni yo ni na eloko donc ozaka yo bozo kashme nanga mpona ka obanga basoda mais mpona maladi ana pina ya vérité na obanga na ngango te maladi eza te mpona ngai ya te ko mpona yo eza te oui eza te oza sirke eza te bande bandi ebolasi bomoni ebolasi deke mutu akufi na maladi ana wapi mutu te balakisi donc mpona ngai eza te siko badifficulté nini oyo bino bozalaka nango na kati ya pakaju badifficulté boza nango na kati ya pakaju bon basoda kokanga tosala eloko te vivre na bino bien tovivre na biso ora na mai bien normal batoilette bien non batoilette nde natuni badifficulté pena pena mishike yango natuni badifficulté batoilette nde mystique fort toilette sazamba mobulu voilà pour comprendre donc Jonathan a un mystique donc voilà aux a moins de 2-3 personnes on peut s'emboter siko bon napesi mbote na chérie Rachel Dizamata elle est fort maman na bébé bonne Dina Christela napesi mbote na Emi kama sana ngana kati Angola napesi mbote na ba Jiska banani ba Star Play na Sabalo banini ça là non cop à part musique bon à part musique na kumba moto parce que tu bien mais yemba kokina auto bangi na entendre ça producteur mais on t'a la peste quoi rouler la voix na yo mais au bangi na yo donc voilà merci à vous Jonathan merci na bande kotu ba mbi sona ratsa paka Juma Mandela ona donc voilà tozo tambola parce que photo to meka solo là na bande ko na biso bazali Peggy moi et toi on se retrouve après hein on se retrouve après merci bye bye on se retrouve après Peggy Olungwa merci. Je suis vraiment très content de vous voir scotché, branché, concentré en ces moments, en train de nous regarder partout dans le monde entier, à travers la ère à laquelle vous êtes en train de nous regarder. Donc voilà, c'est bien moi, votre humble serviteur Vini Mbouya, l'inspiré des dieux. Et comme je vous dis, et puis je répète, appelle-moi Mister Tokos Petit, mais Costonet, car on a film à Kuntakite. Donc voilà, je dis un grand merci à mon papa le plus célèbre, papa Jean Chibo Chiboaboa. Pourquoi pas de dire aussi un grand merci à la personne qui est derrière la caméra, Peggy Olungwa, Ndeka Boutikomo, qui est aux élèves Manakati. Tobeti masolo na bayaya na ba mère donc bino mo comprendre réalité à Paka Juma mingi balobi ke ba bebi sa Paka Juma iza bato ba uta kati stali ba mongo hein basi ba uta pena ba mboka wana nde ba bebi sa Paka Juma o lelo tozoka Paka Juma bandumba Paka Juma bayanke Paka Juma donc voilà yango ndezaki musala obso tokitaki sur le terrain pour que to meka ko découvrir ensemble longo na bino mboka to pe monde oyo babengaka Paka Juma parce que eza monde vraiment de balobaka eza Sodome et Gomorrhe donc place auto telemi comme nango staff Koba chez Dada ça dit staff Koba chez Dada eza place moko yindaka ya kosakana te na kati ya Paka Juma donc awa nde place marambo tupina elekaka donc to comprendre que le roi tourne en confinement moto na muta se confiné na ye donc na muta se confiné na ye mais nga siko non sepela to me ko développer mon muke ya lo baga lo bate menga na lo bisai nga na liga na menga solo na ye na solo na masa na ngati servette rouge lo rolo bio lo bate menga na solo na ya wa to beta ma solo boni bien kombonan Emmanuel toza na quartier Paka Juma na commune à Limité wabi place toza en déplacé qui Sodome et Gomorrhe ça la makasi place basi ba tekisa nzoto ba tekisa rolo bina ya modero ba petit ba oteka te na Paka Juma toza na mutu aza na lolenge na ye mutu na mutu pe aza na manière na ye à vivre ka la plupart ya bato oyo basalaka babuzoba wana eza la plupart ya bato bautaka mboka auti mboka aza na vie ya bien te aye awa aza na ndeko te ale akuti vie wana aleye pa koti lisu na vie wana nde bao batelemaka na barai tout consort na mona botam na Paka Juma na botam pena na Paka Juma moi histoire moke ya Paka Juma tout si ça sonano elo ni sala ka tamba ndeko ba utaka bamboka bayaka awa bayaka pa bandeko na bango to ba miyela ramba mona kati Paka Juma bazwi ndako bayaka pa bandeko na bango tango ya koya akuti da ndeko na ye alukaka mbongo bongo asalaka vie wana ye pe tango ya kotika na vie wana siko mais netika na Paka Juma bino bo saboter na maladie ya coronavirus ko to tamboli na Peggy Olungwa donc anga na Peggy ndeto na ba cash ne donc netika bo considérer malade des autres tozo saboter malade yango te biso pe to na ba cash mais on l'a tite mais tozo tambola kaka bongo pona nini po tozo kipe pena malade yango te ezate na kini donc pona bino ezate considérant ngo te ke ezali siko différence nini ekoti na tango malade ezalaki te
na kati ya paka juma bondo vivre ndenge nini na ndenge siko batie confinement na paka juma bo vivre ndenge nini na minute oyo tokomo vivre na pasi makasi donc okosala eloko te okotambola boye dans les vides soda akangi yo mais c'est normal bakanga mpo bana mibali ya paka juma miyibi makasi mutu to ayibaka te ngai naza moyibi ngana okama oloba kutu bien ozoloba na okomprendre te ozoloba bien komono boye mutu akondima mpe te okoloba ndenge ozoloba boye mais mutu to ayibaka te eza na bamisu balukaka eza mpe na mosusu amipesa na koyiba eza mpe na mosusu alukaka na ye te alamuki depuis ntango avandi ti pokwa ye moko ayebi kaka ndeti yo bosala mosani ndeti ngai asala na libongo aliaki oza porter na ntongo nakokende namemi biloko na ngai namemi bamakemba namemeli mama babiloko na sertufe na mwa 8 000 9 000 naye mpe naofutela ndaku na kati ya paka ndako ya combien bon ndako ya 30 000 yo moko toza na mwasi nde tomonaki ndeko na biso mandela na madame na ye tabita yo naza na mwasi ndi asalaka mosani mwasi atekaka mapa ke bakosa biso atekaka mapa parce que paka balobi ke bapapa batikelaka bamama ndako mama avandi ne libanda wana eza selon imagination ya bato mwasi nanga atekaka mapa nga mo nasala na libongo na pokwa so na ye ya moke oyo ezali tolie selon kaka nde vie yango ekende na confinement ya monza mboka sikoyo s'il faut senga comment je peux dire conseil nio koki kopesa na bandeko basi basala balukaka mbongo na kati ya paka juma bandeko basalaka kindumba na kati ya paka juma tant que mwana mobali parce que oza mpe na bandeko ya basi non conseil nio kopesa na bango conseil mingi ya koloba ezali te mais ya koloba ezali kaka ke baoyo basalaka vie wana soki azosala yango na loyenge atika soki mpe aosala yango na bandenge moko boye ye moko alukaka ayeba ndenge nini akoki kotambola mpo agarde dignité na ye oyo nazalaki nango ya oloba yango wana mpona gouvernement congolais okosenga na bango nini badifficulté nini oyo bino boza nango na kati ya paka juma badifficulté na paka juma tozala badifficulté ebele tozala badifficulté ya bapompe ya mai okomona moto azolongwa distance moko ya molai akoki olukaka mai toza na badifficulté ya bawese toza na badifficulté ya baplace ya kosokola ndeni tosokolaka kaka kote osomona ndeko moko oyebisangaki basokolaka na bassin sokola papa eza na bato mosusu na bandako moko basokolaka na babassin wana minene wana batiango na kati ya ndako atie mpe kantine ya mai azomisopela eza mpe na bamisusu kaka kote osombi mai wana mpo batekelaka bio akoma kotekela biso mai kote osombi mai wana kaka wana opesi lisu mbongo bakoti oyo na dushi wana osokoli ndeti yo boye soki moto amonani aide yo asunga yo eloko nini okoki kosala na vino eloko nini oprefere osala na vino soki moto amonani asunga yo misala kosala eza ebele baaktivité na kini eza ebele mais possibilité nde ezali te so bapossibilité ezali tosala mpe makambo ya bien navandi mpe place moko stable navandi mpe kimia nakomo concentre mpe vie nga namoni pegi olunga fo toluka jour tosomi badesinfectant tosomi bacache-nez toye nango na kati ya paka juma tosensibilize bato parce que oki ndenge ndeko awuti oloba frère na biso moko mpe alobai kuna ke bango maladi wana na kati ya paka juma bazomona yango te donc c'est-à-dire bato baokosa donc nde nga na yo toza boye donc mpo na bango tokokosa na biso te nde bino bozotya yango boye biso tozondima te posa na bino eza nini mpo bondima tondima fo tomonaka balakisaka bato oyo bazokufa na maladi wana mpo tondima fo tomona bato wana bazobima na bakomini nini se moto aza na mposa ocontacte yo akozonde naza sur l'avenue Guado na quartier Paka Juma numéro 20 oza na téléphone te numéro ya téléphone déjà te. Donc voilà, à sur l'avenue Guado, numéro 20. Dans le quartier Paka Juma, numéro 20. Donc, il y a la Belgique, la Suisse, dans Londres, dans les États-Unis d'Amérique, malgré le confinement, partout aux yeux, tu découvres le quartier Paka Juma ensemble de Nabino. Tu as des difficultés, des sœurs Nabiso, des frères Nabiso, des papa, des maman, des gens dans le quartier Paka Juma. Donc, un grand merci à notre papa, c'est grâce à vous. Et merci beaucoup à Nabandeko tout
on va réceptionner biso na kati ya paka Juma. Tu comprendre que c'est pas facile. Mais tu meki quand même que ça là-bas effort avec Peggy Walungwa. To lalité to kiti na kati ya paka Juma pour que to migorso là na bandeko na biso parce que ah ils so tamboli bo soda kangi so sali bo soda kangi so sali bo mais biso quand même to meki ko bunda pour que to za bandeko to zibango to betama so. Donc voilà Mandela yaka parce que za Mandela ndem ta côté biso paka Juma. Donc tant to ye to kutana gina frère na biso Mandela ye mta ida biso pour que to kota paka Juma Mandela et là on y koloba na papa na biso patron na biso mukolo chaîne na biso papa Jean Chiboboa na ndenga sali ke biso to kita sur le terrain pour que to sola na bino bande na biso ya paka Juma te penga dia na CP déjà ndé na moni bino kana o nazali na oka onga na ibisa ki bino na moni ma bien to yi awa de bomelisi ngai na CP li fort et s'il peut coûter to zana nugaka parce que vous avez RDC. Donc un grand merci à tous nos fidèles abonnés. Et merci à vous qui étiez vraiment scotchés. Merci à Papa Jean Chiboboa. Merci à Sandra de Jésus Mouilou. Merci à Junior Madidi. Merci vraiment à tous nos fidèles internet. Continuez vraiment na couper sa biso confiance. Bon continuer na couper sa biso confiance. Bon s'abonner massivement na Eco RDC. To bon sanate ko benga na ba numéros affichés wana. Au talibo moni Papa Jean Chibo, au talibo moni Vinimbuya. Benga pona ba sujet, ba remarque et au sala biso bien parce que to sollicité, to rozon na peka na rata para Juma. Ça dit toroya avec ba don la biso, ya ba désinfectant et puis ba cache pour que to meka ko sensibiliser population o izana kati ya paka Juma. Bino mo bo remarquer depuis to ndeko tambola, ti to zabu bandeko ba betonga kara. Donc pona bango maladie ya te. Donc pona bango fo ba la kisa bango bato bazana bokono ya coronavirus. Pena bato baza guéri na coronavirus. Donc quant à moi, je vous dis merci. Nzambe a Batelabino, on se retrouve à la prochaine. Bye bye.